Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Il y a Pedro Production Crass TV. Ça, c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, nous avons présenté par moi, votre humble serviteur, Nakomo Yawata Kin 24, les lions de la presse congolaise. Ici, c'est la Pedro Production Crass TV. Donc, en tout cas, très chers internautes, il y a Pedro Production Crass TV. Vous abonnez massivement à la chaîne Oyo. À un escape, vous avez informations vraies. À Toko Sarate, à Tolo Barapena, Bosolo Kaka, Ndengezalaka. En tout cas, un grand merci au patron de tous les patrons, de cette chaîne, papa Nangaï Petro Kangila, papa Petro Kangila, et pourquoi pas saluer ma mère, donc maman de maman, maman Nangaï, maman Tete Ngolu, et pourquoi pas saluer aussi Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, bébé Crass Kangila, la bébé qui bouge trop, et Kaka Ndengezalaka. Et je remercie aussi mon équipe technique, si ma caméra les abonnés on des Tita Montréal, mon réalisateur. Et pourquoi pas saluer aussi mon cordon que j'aime beaucoup, cordon Sola, et ya maman Lili, et Kaka Ndengezalaka. Qui m'a sousumba on a Brésil, on a peine repé sambo te bele pa, ya paye mes Priscille Mayindu, ya aimé qui finit la Rossignol, aimé qui finit la Rossignol, et que je salue à pas ça. Et pourquoi pas aussi à Marcus Garvey, na Luanda, on a vraiment JC Tona, donc ma pote à moi, et sans oublier aussi Rémi, donc Panthère. Petit Panthère, il y a Watakin 24, voilà, très cher internet et un peu de Production Crass TV, et comme nous, Karanengezala, tu peux sabino pena actualité, frère Karanengezala, et Fali pour la 4e fois, ça nominé, bon, on a na bête à voir, et au c'est bon trophée, aux États-Unis, précisément dans la ville à Los Angeles, le 26 de ce mois, et de Fali en tout cas, un grand merci, et puis félicitations à toi, l'artiste congolais, donc, ça, la fierté, il y a Mbora Nabiso Kongo Kaka, et Ndengezala, Patrick Bekam, Lady Maître et son groupe. Baza bongo na Angola, babetaki concert hier, et puis lelo babeta sous concert na Luanda, na fomba zone ngisa Luanda na bokasi kaka ya peuple congolais pour que bazala satisfait. Pourquoi pas l'amour de bonne musique. Il y a Patrick Bekam, Lady Maître, Robino Mundips, Robeta bongo showcase na Suède wana. En tout cas, artiste congolais tamboli vraiment un grand merci vraiment. Héritier Watanabe ce groupe la team Wata bazo kende bongo na Guinée équatoriale ba kesu ko beta concert kuna Ndengezala kaka l'artiste Ferrego la juste de nuance azabongo invité na mariage moro boye kuna pe na Guinée a robeta bongo concert moro na mariage wana za privé donc wana za pena privé et donc écoute chapeau ka to pisa mino ka ba news kaka Ndengezala Fabricas ce groupe Villanova bazabongo toujours na États-Unis d'Amérique, c'est quand ils livré un concert là, bon kaka, Ndengezala déjà tout à l'heure là, et robeta bon concert na bango kuna na Jacksonville, et kaka, Ndengezala bina filé et les anges adorables, robeta bon concert lelo na Boma, bazabongo na Boma, donc bango tout bien affilé, mais c'est Iga bien affilé à Sawana Kaka Ndengezala. Voilà, très cher internet et un peu de Production Crass TV. Ah, vraiment, tout le bar vérité, tout le bar solo Kaka Ndengezala. Et voilà, mais c'est tita au balancer moi mon clip et à Mata Kilo, tout le monde a bon ba ex musicien ya Fabricas et Fabio Maestro. Oh, ba tikale la poto, oh, ba kima na poto. Oh, ba kima na poto, ba sangani bango nyonso, oh, tozobenga bongo ville à Paris. Ville à Paris, donc musique tel logo le bafuti bafuti Fabio Maestro. Alors tozana moko yazana kisasa awa tozobeta pena masolo ya générique wana et puis mingi makambo ya yemo kaka Ndengezala. J'ai déjà bonjour à mon invité Tita Ofongola biso. Bonjour. Bonne santé. Oui, santé ça va. Mon pépé satika mon pépé maman parce que tous appelés là voilà mon pépé voilà ba nouvelles années. Bon la piscine nombote na balandi na biso nyonso surtout nazawana pona kolobela mambo etali ba ex moko ya ba musicien ya Fabrice o batikala na poto o bakima na poto te o batikala na poto bakima te te bakima te kokima c'est trop dur batikala na poto na bonne volonté na bango mais Fabrice alela na kombo na bango tilelo oui wana surtout bito kota débat wana eza tellement moulai donc batikala na poto ye mo ayebi bien que batikala pe batikala libela te bakoya bakozonga naza wana pona kolobela impact moko ya ba musicien Fabrice po batikala na poto azo continuer kosala musala na ye kuna na France à partir à awa abetaki déjà rumba na ye na titre ya Musanda. Il fallait qu'il déjà to betaki ngana ye, il fallait déjà tout ça la clip mais tellement
voyage wana yaki il fallait kaka kende après azonga pona kosisa mamu na ye wana mais ntango esaliki atikala mpe na France kuna a croiser les bras te ndenge batikalaki bango nyonso tu basali groupe oyo babengi na nkombo ya Villa Nova de Paris. Villa Nova de Paris wana sikoyo makambo ya impact ye moko nano. Voilà, donc pour le moment nanu babeti générique na bango na kombo ya Mata Kilo ezobeta makasi, donc une semaine déjà yango yo générique ebimaki déjà, donc bato ba consommer yango comme il se doit, en tout cas bokozala satisfait quoi. Voilà, artiste aza na studio azo continuer ko bosser pour na album na ye ya Histoire, titre nango eza Histoire, abetaki déjà moi banzembo mususu, donc azo continuer na musala aza presque na suka, donc bokozala vraiment content na musala na ya rosala en tout cas. Ok, merci beaucoup maman. Siko ndenge baza bongo bango 4 wana, ndenge baza bongo na ba danser spe na Kastoloba. Leader eza vraiment nani? Bon, ndenge baza wana na Villa Nova de Paris, leader azate. Soki mutu alinga misala ndeti leader, mais ayeba ke wana eza groupe te. Wana eza ka lisanga na ndenge to tikala ki. Est-ce que le quoi ezoleka déjà la télé, ezoleka déjà la net, ezolobela impact, donc c'est que to ba impact ne leader, ya ko zo pe générique ana tiango na ya. Non. Impact ça leader ya générique wana te. Parce que mutu animé beaucoup plus eza phrase. Phrase animée nani Filombui abini makasi ye moko impact abini makasi pe ayembi na kati wana, donc eza ya mutu te générique Mata Kilo eza ya mutu moko te, eza ya Villa Paris. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc so mutu alinga misala ndeske yende leader wana vraiment na ebité hein. Wana fatika na France wana tikala, donc groupe na ezalaka ya France. Pour les moments collaboration ça nango bien bazo collaborer bon kitoko alors. Bon, ba collaborer na bango mais nini? Ngamo nazomona ke moi ko organiser nango lisute. Oh, oui, même pas 2 semaines déjà, même pas 2 semaines depuis Mata Kilo bimba ba compte rendre comme côté déjà. Oui, parce que ngana na clair, ngana za clair, ngaza chanteuse ya Impact. Voilà, tant que générique est bimino, à brancher bato na union, surtout à PCB information, non, il faut boleka tout ça la promotion et tout. Boleka la TV, donc leki et pas toni koko dans mamnion sur les cas qui toko mais nazo mona ke mutu moko a commencé déjà ko kabola. Wana nsiko parmi bango baza wana nsiko. Phrase na otanga kombo. Oh. Oui, phrase comment où est là déjà? Ya moi ba vie pe sa mutu bulu yeketi. Omoni ko beti mwanze mobwe na YouTube beti de moi 15 000 vues. Oui. Ada le quoi yem animé quoi lingi générique comme ya. Oui, a commencé la onde tikeza ya pourtant que Filombu ya za wana bini impact ya yembi les autres ba beti ba mbunda, donc clip plutôt nzembu wana eza ya mutu te. Parce que bango ba komo kabola. Donc awa déjà yepe bon na ebité so azala pe na groupe na ye. Parce que ngande na yebi que impact azala déjà na groupe ne na kin to banda ko répéter plutôt na comment on appelle tricana en zone to beta kutu plein to ça la folie à grave. Donc hier azade ya mutu mo boye Fabre apesa qui est déjà nzela il faut longwa. Alors Fabrice alonga sala endenga sala ba Patrick Bekam hein. Voilà. OK. Yango to beta kanzembo wana ya Musanda. Eza rumba mo très bien nako yemba mo pe mais na mona gande ti ba yi ba kaka po eza nzembo ya kitoko makasi rumba mo ya bien ya mikolo en fait. Donc sikoyo phrase wana bon na yeba position na été je sais pas. Mais on est ces musiciens. Siko ati kande moi ba biloko wana olinga sala wana. Kuna bango nyonso batikala ka fo bazala na bomoko. Bango nyonso bakima fo bazala bomoko, bango nyonso bakima fabrication na poto fo bazala bomoko ba impact ba phase et puis voilà. Ba Filombui ba kende na mbonda, ba Zulu Pipers, ba to bakima Fabro, o alela na kombo na bango tilelo bozala toujours bomoko ne mama Zolo ba oui, vas-y. Te wana o créer polémique. Que tout ça bara bosolo o ndenge zala raté. O ngana yebi bakimité. Merci. Musique. O ngana yebi bakimité. Poneti président nga Impact Baratos yenenga za bongo akimité akendaka France tant que invité. Ya zalaka invité. Oh de bazara bon ben na Patrick Bekam. Bango mi ba na Patrick Bekam bazaba invité na France. Hier akendaka tant que membre ya groupe ya Villa Nova. Ya zalaki invité parce que awa zalaki déjà ko sala makamna ye.
tu vois. Surtout quand le baba ba kimi les autres. Mais en tout cas tout ça ba phrase ba filomboui ba kenya na mbonda ba zulu pipex ba christian ba on ba kima belé ba kimi wa ba saleli mwela. Mais en tout cas président en tout cas il y a qui invité. Il y a kimi impact akimate. Akimate. Ba phrase nem ba kima na ba mboué. Nga lobi les autres ba kimi. Kasi les autres on c'est ba phrase ba filomboui ba kenya na mbonda ba zulu pipex. Donc impact akimate azaka invité logo la partie Beckham. Mais les autres là on ba kimé. Oui. Il y a qui m'a quitté qui juste invité. Payez-moi maestro et bien que y ait impact Azaki déjà hors Villanova. Donc à Kenya qui tant que invité à Zonga. Mais il m'a autant commis sur les terrains Monique non faut tikalana peut-être à ça la maman na kunaza mutu en fait. Donc to ebité et là on est ça qui atikala. Est-ce que vous êtes sûr que Bazonga avec Congo Makasi. Net impact sur Zonga. Je vous assure que 2023 Aozana biso na kin. Aozana biso na ko préciser moi. Impact, excusez pas toko ya pena na aéroport international ya Njili. To ya ko ya ma impact. Zonga Congo to ta pena impact na Congo. Okanga se ba monoko. En tout cas Aozonga. Place Azakou na PC ba mbote belé de gros bisous. Continue toujours à bosser en tout cas. Tous ensemble, on est ensemble au Simba. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà. Mingi suko yo pena vous a trop côté impact. Vous a trop côté impact. Tous les années na jour à venir na mouvement na bino suko. Parce que pour l'instant ils ont na PC en comboté donc voilà. Vous répéter quand en coulisses que tous les années au bombela ba mourir bonne musique. Bon, en fait, il y a besoin de que mambo bien ezoya. Mambo bien ezoya. Et ma cambouana essaie la présence na moko azala sur le terrain parce que kuna azo bosser kuna azo travailler kuna. Donc avant il y a déjà et qu'on a déjà na banzembu ne mususu ou qu'on a déjà ezo les cas déjà ba bien ngopé. Tu vois? Voilà. Donc retour na ende to e banini to sala mais ba rep en coulisses en tout cas et les carnans. Donc tu sais comment vous répéter car en coulisses hein. Ouais, tu répéter en abyss en coulisses en tout cas groupe il y a impact existe aka. Toujours répéter en coulisses. Comme vous vendez ni parce que tu es ba monsieur belé monsieur ba utara ndese besoin la bandal monsieur ba utara ba kasavubu monsieur ba utara ba kitambo monsieur ba utara ba njili ba masina kuna ce que roula ndenge. Bon en fait aza papa moro bien pour langa. Pour Nathan oyoye à Tikalara en France wana je peux dire que naza pe mutu parce que musique et le mo boyoko fan di sangote ya talent mo balali sangote nazwa pe ba décision na travailler soit ngamoko soit na kepe tester pas mutu omoni mais na otala ba bien fait na ye tu vois aza mutu mo bien à ce qui parana ba mission na ye nenga za kuna ebi ke rep en coulisses et les kaka atinda quelque chose pour mutu se retrouver ko kende ko zonga ba jour ya rep voilà si s'agit pe moi ba méga atinda mutu otako tu leader ye wana ba France ba zakana na mu comprendre ba tuku ba ko ta leader ye wana ba zo kanise kutu ba bazana na Congo en tout cas mutu otako leader ye wana vraiment hein. Bon na oye bandenge nini parce que phrase pe à cause na mambu na ye parce que nga na yebi déjà za na porte-parole na ye à moi si oh ah non ye pas na muna na mutu na maram na ye oui da te ba kenye au moins pena ba filer pe bazana na batu na bangwa oui bon ndeti mutu kwa filomboui na pese non bambo te place aza des gros bisous à toi aza non dans 16e mututé pour le moment aza dans 16e mututé azo évoluer ye moko pe nanu. Voilà. Donc mutu aza mamna phrase aza mamna aza na batu na balobela ra baleka pe na bémission balobela mamna voilà un peu. Mais dernièrement baoto les canaux na chaîne mon entend comboté parce que aux télévision mususu bo les canaux chaîne mo boza ki bino nyonso ce qu'on ni ne sengi boy comment ce ko ya bandamu boy. Bon biso temps au générique et bimi ba beti ensemble il faut qu'on leka qu'on lobela phrase qu'on lobela pe impact tu vois mais tant qu'on mis sur les terrains avant tous les canaux émission phrase a lancé appel. Oh, naza posa ya porte-parole na leka na garçon na mususu wana ba leka donc ngai en fait na lekate ba écarté yo mutu impact voilà mutu impact ba écarté nga voilà ce que moi je me suis demandé pour quelle raison mais tellement tu as qui déjà 3 personnes donc ba insister kaka ke non nga pena sa nini na leka ndeto yo leka
Après, c'était prévu le samedi prochain encore tous les Kalisou émissions sur la même chaîne. Par là, CG a benga kinga depuis le matin que non, il faut tous les cas et tout. Hier, à l'ancien qui déjà appelle na chaîne que non, porte-parole n'anga koya na mupentel boye nga ba benga à partir à chaîne. Moi je savais même pas que bon les émissions. Ba benga à partir à chaîne. Oh tout le monde baninga na bino bayawa yo zate pour mes anini. Moi je sais pas en fait mais na bongama déjà pour na émission oh non phrase à bengi à lobi que non il faut pas lobi la mamuna ye générique eza ye boy oui la phrase hein na clair na le banaza clair pour na bien que émission à Orlando générique wana mata kilo eza ya mutu morote eza ya Villanova de Paris voilà donc bobeti ensemble yo parce qu'on a minute sur lobi que eza yo Filombu ya danseuse na yo Impact as musicien na ye. Impact as musicien na yo. Kene na mbunda. Bango nyo surtout batu na yo. Do biso pe do mera yo. Detinga bela ma chanteuse na yo. Non. Et simbate. Bo banda ki bien, bo succès bien. Na comporter lo ni ezala entre ba musicien, je sais pas. Na ibati. Voilà maman Fabre Maestro amemaki ba musicien kuna Impact pendo obika Impact azaki invité l'autre monde qui azaki invité ba kenena Bekam ba Patrick Bekam auté ya kozonga Impact azonga tendo obika non fike mam na ye yango atikala kuna siko soki ke amemi bino pe na poto bino pe otikali et ça le nene pour Fabre azolela bon en tout cas pour la Maestro ils en ont passé au memi bane belé makasi bongo na poto on s'est retrouvé aux zongi na ndambu au beti aux États-Unis bamsu pe ba kimio donc ndaza bongo atikali ye moko en tout cas ils a vraiment passé makasi et ça la vraiment passé en tout cas so ezanga na part na ye et lelisa kaka c'est bien vous assis que France même ata Brazzaville pardon Impact même ata Brazzaville terre ah oui yo qui déjà n'a témoigné ba bien fait et Impact c'est pas là non vous to sale loté non to beti concerté c'est on a venu mutu de toi oh ouais papa malam oui tamba sunga et pena commissaire na ba niveau ouais papa malam mais faut y ba que temps déjà ba monsieur ba kimi Maestro bongo mutu mtaza na ba raison na biso ko condamner ka ba musicien nyonso tout est au pluriel te bango baza mabe ba kimi Maestro boye ba kimi président na bango ba kimi groupe te tant ozala bane belé faut yeba ozala na bango nyonso tout même moral et ate que au privilégié ba msusu au comme ça bango ba enfant chéri ba msusu écarter bango ce n'est pas bien parce que tant au sali pe projet ko do kende wana oyebi mitema na bango te na kati pour bamsusu ka partir à kin banda déjà mi lobela ye penza ndeno kime kuna mambo sala biso Impact lo bandenga invité nga pena bona kendula ndenge na ko sala ye nga na yebi na ko tanga kombo te ba misie mususu ya Maestro nga na yebi o bakenda ma rep mbinza azongi même pas ta transport oui azongi ata transport azala ngote da faut que ndenge ba misie ba kimiki bongo zaki vu que donc azara social te bon azara social bien sûr mais na ba mususu ka pa bana basi et pas bana basi pe nyonso te pour so azaki social et pas bango nyonso to Christelle alinga ki mate nani Filombu alinga tikala te sauf ma bolanda internet très bien oyoka muto za ko se justifier na ndenge na ye na ba raison na ye tu vois un peu donc eza bongo donc yenda yebaki comment ozala na bana te pour so yebaki bana wana ba nga batika na mikilité ba nga bazonga na ye siko omemi su ba misu na États-Unis kuna batikali lisusu d'être na ba danseuse batikali nyonso parce que imagine toi un peu yo zala bien na bana yo lesa bana bien oboko la bana bien ya na ngo rando te za na ngo polémique te mais non on peut cet exemple moi j'ai des amis au baimba pas bien affilié ya mibali auto travailler na bango pe en coulisses na ko tanga kombote bien affilié za combien des ans banda bandi nduli maintenant e biso ba mission tout ya bien affilié bana bakar moko to ya rep makolo moko to ya concert makolo donc nde bake boma wana batiki muna mtu atiki car na echeye mutu ana parler ya danser awala ta kitoko ok rep bien aza propre donc yango bazo kimate ba kenda afro ba kimita ngola ba kimite hein oui mais ozo lingela très bien ozo liesanga très bien
o boko langa bien loko impact baratos bongo ala mikili me olengela chanteuse na ye okutu na yebani te okuna abimite me olengela ye aolinga sala ye na bandenge na imagine toi un peu no kimendeni na pe capable ndaza kuna na kepe orchestre mo na sali nini oyo comment on appelle test bazwinga pe mbala moko tu vois mais na sali on te pourquoi aosunganga ndaboza pena kitoko makasi bila botambola pena bien donc na impact sunga pena bino ana kisasa ba o batikala oui impact ya mutu soit comme na ba niveau ya ba maestro bongo yeba ke musicien na tout otambo makolo moko ta otambo makolo moko ta oyare pale la transport na yebite pour air non to beta na mbinza imagine toi tricana en zone mais mutu tout ozonga na transport mutu tout ozonga na transport ozongi na transport on a potika pe na mbongo musupe esungi pe lobino tu vois voilà donc yé moko nde maestro yeba ndeni ozana bana te en fait voilà. Ok, merci beaucoup. Très cher internet, il y a Pedro Poisson Grâce TV. Et voilà, il y a plein de rôles mingi te koto ya nenge bazali sanga bangonyo sobongo Villanova de Paris. Alors Villanova de Paris, car lelo car siko kaka. En tout cas maram oyo frère ezo kene mabe filo mbuye ezo kene mabe. Faut qu'on en aligner nenge ba idée ndeko na biso imparte za nango l'artiste est très talentueux imparte to bi kasala pena ba succès na mboka na biso Congo. Pourquoi pas partout dans le monde entier. Et là où qu'il est aussi azo continuer toujours ba activité na ye kaka ndenge za parce que il est un bon chanteur. Donc musicien chanteur, aza joueur té, aza coordonné té, aza vraiment chanteur. Ya on azo continuer kaka Moussa na wana. Et voilà maman rumba wana sikobo azo préparer tous les yango kan. Bon on a ko préciser pété. Mais j'espère que na ba moins ozoya rumba wana est disponible. Siko ndenge ya zakuna déjà vous en place mo bosa la répéter en coulisses batpe bakoya. Non, place de répéter en coulisses, c'est pas d'abord permis pour Batbaya. Voilà. Donc, tu as des places publiques. Oh, tu as prester, ba rep na biso, oh, mutunyon surtout, na facilité à koya, tu vois. Voilà. Donc, place à on est non, tu suite, tu la cas suite, c'est pas na emoko, na muto, tu sais pas le que la biso place awa. Ceux qui vraiment basent place, na ozonga lissu pour na ko informer batou, copier sa pas adresse et place de répéter. Donc, tout le bakeno impact azana Villanova de Paris T. Babé tika générique on a mais impact azana makamuna. C'est ça? Oui, impact azana Villanova de Paris pour na kuna na France. Pour l'instant. Mais en dehors de ça, azo sala makambu nae, aza en plein studio, azo travailler album nae, na titre ya histoire. Donc azo bosser pour l'album nae. Mais ce que sengi mambu ya Villanova de Paris akoya pe, o ba concert akoya, akosala pe o sengi la sala parce que za groupe na bango kuna. Voilà, soit zongi awa Villanova de Paris, qu'au final. C'est quoi ce qui manager tout producteur moraye habite que non générique c'est pas non qui tout producteur aza qui ça habite que faut ba beta concert mona kin ah bon ça ndeni to beta oh na biloko ya phase oh to beta oh ezelo e bat ba beti ensemble oui to beta oh ba obeta bango nyonso to ensemble amona ma beta phase amona ma bena ndeni amona ma bena ndeni wana lo wa wengiti yaka wenge suka bapanzana na bango ah oui et là bon siko yotango ozwa ki message wana ke nande babenga ki yo to benga ngo 12 da babeto pena 12 munene la beto pena 12 c'est là qu'on ndeni bon et ça linga bien te et ça là qui nga vraiment pas si et ça là qui nga bien te et pourtant on a la leka ki na lobela ki pona bango nyonso na ekarta ki mutute na lobela ki o na tiki o te yo laksaki bolingo na yo lobeli bango nyonso ale bango comme na tour na bango ba écarté ba beto 12 oh makasi penga bomba te na bengi président na ngatala boy oh benga impact aye bien déjà oh yemo pe phrase tant impact aye ko lobela pourquoi boy aye obenga ngaye mo phrase aye komelanga na WhatsApp ngai na s'excuser pas na ebisi on est ensemble pour comprendre que loko ya salaki et amabe na ebisi kaka moi mwana ko kabola wana c'est pas bien mais pour le moment on est ensemble donc on est obligé de travailler na nous ensemble toko so oza posa to kabwana toko kabwana pour les tinga minutes on a aussi ko lobela mama phrase te ata kombo na na tanga on le émission bona on tanga souté oh lobela suma mama phrase te lobela suma mama phrase te na souci lelo
À la prochaine fois, on tanga combo phrase de l'émission. Oh. Oui. Il y a un impact kaka papa, on a un impact. Impact kaka. Mutomto ça mamna. Yeso ozo filon bui danseuse na azwaye. Impact ça na ba danseuse ya danger ah. Et belé. Tu vas pas envoyer Bobby dans la paix. Na binaro. Dans juste au qui te pena la siège pena répéter au ning ça pena luketo. O c'est pas fanatique na yo. Apa ko yemba na binara ngai. Voilà, merci beaucoup, très cher internet, il y a un peu d'opposition Cras TV, et pourquoi pas saluer famille Kouyi, Laura Kouyi, donc famille Kouyi, on appelle son nom trop papa André Kouyi, et pourquoi pas petit Kouyi, donc on appelle son nom trop kaka ndengezala, yaya alinga rabino kaka toujours nazo porter bino kaka na kere ndengezala ka, en tout cas. Bon consommer générique, il y a Villanova de Paris, et ça déjà sur la plateforme, tout sur digital, bon consommer vraiment, et ça pendant la nina kitoko, topé sa bango chance, malgré que ça là qui papa na bango mabe, batika là qui na ba mikiliwana, l'anzela ya fabrica c'était, fallait pas bima na porte, c'est bon ba bima na ba fenêtre, quand misu ba panza ba tol, à part un parti kaka, ngate na bi mama, ayi ba filo bokima, kene amuda bokima, Zulu Pipex bokima, Zulu Pipex yebana ka fa kima. Je ne peux pas c'est bien à faire qui m'a vraiment kaka ndengezala bon consommer on ça pena kitoko makasi et topé ça peut impact topé ça pena chance parce que ça moi on a biso moi na mboka donc c'est congolais topé ça pena chance parce que bon chanteur abinara bien ayema pe kitoko makasi et kaka ndengezala et merci beaucoup maman nini koki koloba donc to benga on quoi mot de la fin et puis message nous ko lancer na ba mourir la bonne musique et puis na bato balingaka yo mingi olobezate en tout cas bozela rara mambo ya bien na lobeli boza dessus te za kala mingi te en tout cas boza toujours branché na profiter pe ko pesa mbote na Zouzou business mon latisi mto latinga kitoko boye Zouzou business na pesi mbote na Yuri Ndongala les DG jeune leader na pesi mbote na ya Willy Musheni Kodamboka plus de 143 membres italiens en tout cas bambote belé para yo Mbote belé na leki na moko patient kalala yaya t'aime beaucoup de gros bisous à toi Mbote belé na Filomboui je t'aime beaucoup là où tu es en tout cas mon papa d'amour Impact Baratos l'assistant du maître en tout cas des gros bisous à toi je vous aime tant il va appeler ce commentaire bien l'assistant du maître l'assistant du maître Patrick Beckham là du maître bina filazaka lève du maître erreur le Patrick Beckham tu sais battre sur benga parce que il y a ça la belle Impact peut te habiter sur baloba mon kimi mon nene ya maître nami kilikuna et voilà très cher internet il y a peu de pour ce Cras TV waneza kibongo moko ya chanteuse ya Impact parti donc à lobby à boy couper ce moment en tout cas parce que bazana sous coulisses ba ko bimisa ba secret na sur karaté ndengeza ya osko to bien ki mon kolelo pour que to sur la pesa message a lancer message na ye et on a peto pour Cras TV parce que aux chaîne ba to pena balandango makasi kaka ndengeza la na senga pena pour soutenir vraiment moko ya artiste congolais na kombo Impact donc tout ces pena coup de pouce et comme ça pena biso be presque to zaka na sima ba chanteur ba mission ba ça pe musala kitoko makasi to zaka toujours na sima bino ka ndengeza la et donc qui m'a bien mangu belé ko pesa mbote pa ya les patrons de tous les patrons donc papa nangai Petro Kangila et pourquoi pas à ma mère donc maman Tete Ngulu et Annabelle Kangila Jérémy Kangila Jéma Kangila et pourquoi pas à saluer donc et ma bébé chérie donc la jeune Dombele et voilà pourquoi pas aussi Suzy o maman Samundo zanga manda et donc qui m'a souvent ko pesa mbote belé pa ya PM Priscille Maindu na Brésil wana ya Aimé qui finit la Rossignol Aimé qui finit la Rossignol et pourquoi pas à saluer Marcus Garvey papa social moninga JC na Luanda ba bino pena ba stati bokangi pena Luanda kaka ndengezala et je remercie aussi mon équipe technique na sima caméra za bongo na Montréal papa Tita donc Lisson Nzambe na bien akaye et pourquoi pas aussi à mon cordon sola ya maman Lily donc portez-vous bien à la prochaine merci